na prison Makala na pavillon 8 si je ne me trompe pas. Pour n'habiter ce biso na Congo ba garde à vue ezalaka po jusque là na indimité que si asambi. Faut ki mana poto ta pour na propre fort na ngande kana zabo so na bina ke poto na okende. O tout n'est bien. Pour boni na liboso caméra boy ba mise bele baloba pe vérité te mais ero longo la caméra moni pe abo abino mbala e so vérité. Wa Gino aleka na kiltira PV. Gino oyo ya BCBG ex ya BCBG. Logo la Eric Touti. Eric Touti ya quartier la terre. Bonsoir, bonsoir. Na baye bazui li baku ya Olanda biso so na pesi bonsoir makasi boy. Boy ba ke émission eza tourner na buto. Eza émission mo iteza buto. Mais ce qui oppose occasion Olanda on a moi bonjour na yo. Pour l'information ya ba ninga nyonso yo balandi biso. Information li boso eza ke ba joueur à Léopard 5 joueurs baboy na bango kobeta match amical. Baboy kobeta pona nini? Pour prime na bango et pesamité. Et puis bino na poto bozolia mwa kitoko souvent na rappela bino mambo Kishasa po bozaba congolais biso na Kishasa mapa pene mati ndeka toke mbali pa uto po mona na pasi mais et mati lisusu kala mingi te taxi utaki ko mata transport mati li pasi we mati o ya carré e komi 400 francs ba pero ba bota ba nebele na zoepso ba ofashe na dégâts ya kosakana te mais lelo sujet na biso eza wana te sujet na biso eza mingi to lobela likambo ya S grave moko wa bongo aza na studio yepe mutamisa na kobinisa biso fimbo wana ebetami mokili mobima na komona na joueur omona mna ya Real de Madrid ya Chebi maye obina fimbo vraiment donc eza réussite totale donc to sentir bena que S grave aza inspiré donc blog wana artiste bena ya solo ye wana ezate ko sala biso nzembo mo boye na suka na ngoto ome tu na nzembo ngo kenda wapi esala nini to yambi lelo mwana moko ya S grave ya moko wa bongo fils la sei na opusana na pesana no bonsoir fils. Ouais, bonsoir tonton Mwinga 16 mm mobile ya série. Voilà. Fils la sei lelo soto lokio vraiment fona benda na poto solo la bien fils la sei na lokio pour lelo boza na studio ezo kenendeni. Ouais, studio ezo kende très bien donc on peut ça na mbote na batutu bazuli bako la émission oyo monde entier bambote sika bozwami et toza na studio lelo to utu so monde na la couture do to utu emba nzembu ya excellence Denis Kambaye donc yango mona beti ba bikoti ya boywa studio ezo kende très kitoko. Mais na yokaki na studio bozali ya mbalo S grave apesi bino banzembo yo poza nzembo na kati. Ouais, apesi biso nyonso banzembo mais na minute studio to bandeza ya banzembo ya Emo Praise pour DG Bella DG Kalingama do talaka tant disque zui biso banzembo tellement to chango déjà na retard to bandi dia au travail to bandi déjà nzembo ya chef d'orchestre Eclipse Mososo na apesi pembote to bandi de nzembo na e to bandi banzembo ba CD play ya biso tout déjà do banzembo nyonso déjà to bandi ko répéter. Zela fils le sei ton a 2018 tu bossa la album ya S grave yemo sikoyo oya bino ebima na 2019 to na 2020 teto ça l'album ya S grave te album ya Kiltira po na biso ba musicien na yemo monstre to cha banzembo album eza ya orchestre et donc ata danseuse ata danseur ata drummer soit kutani na mutu oyo babeti lisolo kitoko nde ezalaka po bayembela nzembo koti nango yo lobi obwana ngo na studio pour l'instant eza no ya to bandi déjà enregistrement eza o ya monstre donc non to banzembo banzembo ya monstre déjà to bandi enregistrement nango donc dans 2 semaines peut-être to banda pas enregistrement ya ba générique to poto beta des génériques et pesera molili na bomba mwasi na yo donc album ezokende très bien. Par curiosité to lingi to yeba yo na nzembo wana oyembeli na nzembo bapesi nzembo nanga ya kitoko makasi kilelo pena ngamona benga ngo nouvelle collection tozo répéter ngo déjà maintenant na tche kombo ya mutute pour jusque là non na sali ba close na bato ba contacter ngate
donc eza bongo quoi. Bana poto, bana Suisse, Allemagne, Paris, partout. Boyoki nzembo eza nango nano donc nde babenga ngo nzembo eza na mutakala donc nano elati elamba nango te oyo akosaute premier azwi na ye. Est-ce que tokoyoka mwa ndambo ya nzembo wana ne fiske bande? Écrire ba problème nzembo eza nango omonaka écrire makambo bo. Mutu muso azalaki nesengo ke ayoki ka nzembo epesi epe gwa no nzembo fo eza ya ngai. Lelo monoko na ngai ekomi mbanzi, maloba na ngai ekomi bololo, po bolingo yango ekomi nango konuna. Olaka kinga bolingo ya kowela na te, lelo ndimi na kabola yo na banani. Odiminenga la sei, atana lidusu ya tonga, nakomi kokota facilement. Shero yebi moyibi balandake na kimia te o, ebongi yo belela o sekure koya. Kanga moyibi, me yo belelinga moyibi bato bakomi obetanga, apre yo gangi ke aza moyibi te, valere nanga otie wapi. Bato babeti maboko esika bazali. Ya nzembo, de swes ko to eker, po nzembo wana eza bana quartier nde. Sala nokyo ya kozongela nga sino te, bana quartier bako yembela ngai. Ba oyiba dona katika wa. Voilà, bato basepeli nzembo kitoko, mais fils la sei. Nga azonga toujours na likambo eza actualité. Actualité ya lelo oyebi yango ke moko oyo azalaka ya bino lelo alongwa à la personne de Bercy Mwana akoti boloko ya makala. Oza informé? Ouais, nous informé nango que ana prison makala na pavillon 8 si je ne me trompe pas. Est-ce que ozaki peto ozaki temps ya ko rendre ya ta visite en tant que ndeko oyo confrère bozo sala musalamo? Bon, pour la vérité, non on a que rendre visite et puis à côté prison na à peine na kolo bagé pour n'habiter ce biso na Congo ba garde à vue za la pour jusque là na indimité que si à sambi pour toi trop studio talaga heure to ça l'émission 23h déjà donc toi trop studio de tozo bosser pe non on a 10h ti ba heure mo bo msu petit tongo tozo travailler pour mokili faut sepela ta niveau to chaki bar ya film il faut to beta sigoyo et pour ça Nathalie Nicolas film bumuke donc ya moment to travailler dire non na 8 ans comme akuna te mais na ebike nzamba osungae eza accident eza te ka chubi mutumbeli tonité eza kaya accident et puis naza sir na justice ya mboka na biso esa musala correctement et les zelana oza sir na justice na biso sala musala correctement musala correctement naza sir na justice ya mboka na biso e ko sala musala correctement. Donc ekolega bien azakista munene asepeli ça tout le monde ya mboko yo abinisa banda ko binisa ti lelo abinisa na yebika elega bien. Mais est-ce que na mouvement nde bovanda ki Félix waze kwa po ovanda ga netro bovanda ki bosololi pe ata mokie pona likambango ti to soli ngona te mais na yebika monstre alandela déjà ba petine tout ba kangi misie mo bo akota ga ado ata ye na kibomoto boete téléphone ne déjà sala magam allo petit wana pena za côté bo il faut do wana et ça les lignes étant que mutamaele wa ozo comprendre monstre tika ta petit na mogote eza ba oba loba mabe pona eza ni so ba kuta na problème aida bango kaka yango moni ndeti lelo tozana tozana boulot et ça lui biso plaisir to moni bancien na biso lokola Just Diena et puis Vicky Nasdaq ba ko rendre biso visite na résidence à Mokonzi et ça lui biso plaisir et puis bazui qui soki baba 10 à 15 livres les petits bonbons de la sagesse de ça lui bien quoi donc ezala bongo na bige monstre tika te zakaya accident atinda msuba avocat balandeli petit na et ça la bien seconde juste azoyemba pona yebite concert ngo soki eleka ki mais azoyemba Félix waze quoi et Félix pas autorisé na yo poke na concert wana oyembi atanze momo
bon moi te na episode lelo déjà tozali na bango na boulot koya na boulot eza problème te bakoya na bango po ndule na biso comment otambola nango nde mona politique baye na bango vie pas présenter o ba petit na ngai mais jour ndule oyo bazoyemba waze kwa fils la sei pas comme matana podium ya Jos azupe micro azoyemba et a problème te do biso déjà souhaite prêt à coopérer bien à Batouana d'autres salles sans problème donc n'engeza on a concert on a tiazo betango juste bien à chante Félix Oazé quoi à senga permission pas venir via autorisé yanga banda ba répétition ba guitariste na biso batumsu bazana ba kenda ko aider tina ba répétition donc cela veut dire que RDA ba che pour bon on a concert rien n'empêche pas mon fils la sei o azaz actuellement na Kiltira pays a un concert kutu to rozala na poto chango poa tozanga te tozawana quoi. Fils la sei relation no eza ndeni ni na Jesaki. Na Jesaki boy. Ah bon, toi na relation morote ya na biga ga leka na Kiltira vanga ya kenda so pas koma wapi na ebide. Mais bino na bino Jesaki mwana changu, Fils la sei mwana changu. Mais comment expliquer bouti si kamoro mais boza na relation morote copte atayo mo mais boza bana secteur mo. Bon, peut-être qu'il y a côté na courtoyer ya koma ngote et puis par rapport à Kikala nae quoi. On se comprend. Pour éducation na makambo mutakoli nango joue un rôle makasi. Ngai naza actuellement na Kiltira PV ko intégrer groupe wana Kiltira PV ya zala déjà mikende là déjà comment ba vi ndeka to yoka nde ba comment lo balobo comment senga na baba o akenda ko senga boyo to mona ke bodo bino boye biga viango to na kini biso tout to ebi vini ni amene do et puis ngana to na chango me to apembeni te do ya musique il faut voyager. On se comprend. Il y a de la musique il faut voyager comment musique do na mona ke pe le soute mais ngala landa élément moko Jesaki va même na roloba a télémelayo c'est pas là na yego tuna na bien bozala na barando tunde boso a télémelinga peut-être na salaba makambo o mususu ye non pas salité netima munini fils Jesaki abeta bandule ndi mama atundisa abeta na baba basal moko yo ya makasi te soka beta basal peut-être azala na Kiltira PV nde mosa beta basala minene ndenga meme ba poto peut-être mais kozala ye moko leader akumbela groupe na ndimita beta sika malonga et puis na ndimita sala ba plein kolega tanga ponga nde naza chango mobimbe yebi na pesa na bana tu ya chango ba pesa nga komba leader a chango bambote sika bazali nandimita sala ba plein olega nga to beta ba sala roi ba Maria Tanjo na beta ba Apocalypse na beta ba concert ya minene na ba podium minene na ba Marshal Liberté be veneme belé donc nandimita salango mais ngape elo ekamusa ngape ekamusa nga makasi nini oyo esalaki ke otiki pena orchestre na yo o intégrer groupe à Kiltira PV o banga iko simba kisi ou bien o moneka yo moko ozaye soucier na yo moko te nazaleka sir na ngai pona ndo travailler déjà na ba réalisateur minene le roi ba 16 ba ingénieur minene le rôle ba Pablo Ngoma ba Claude Mumbere bango na ba travailler na ba star nyonso mboko Congo donc nazaki trop sir nazali de na bata minene ba 16 mm ba tenga vidéo do bata minene de bazalaki donc ezake vision nazala nango un jour na yemba na Félix Oazé quoi puis nazala fan na eso tala ta banzembo to ba générique na beta avant na intégrer groupe wana o lo ba mwana abima pa Félix Oazé quoi mais nazala na kutu na komo kutu yata ngambu na ete donc eza ba vision o nazala nango ya ba vision nazala na que un jour ngai fona beta na vie fona yema et puis so naza pembeni na ye nazade na plaisir na sentiment mobo o croire na ngote donc c'est un peu ça quoi ezate que non akokaka te asala boete nazali na ba soutien ya bato belé ya makasi bando changa poa donc ezaka vision na nga kwa na luka na réaliser ngo mais au moins te gende wana o déceva bato ba bano soutenir yo bato wana kaka o bando soutenir ngande ba changa poa na fils kende kuna te zala kuna kende kuna ozo comprendre tina zala bato wana nde bakumbanga ba memanga tinga mbwana voilà bato wana bakumba yo bato wana et puis nazalaki emsu leader na ndenge na fils la scène na sa musique mo auto benga emsu lioto ozo comprendre emsu pona sepel saka entourage nanga mais place naza na sala sko musique professionnelle naza sko pembeni ya mutoto benga mikolo li kofi ya robot monsieur Google o abini saka monde entier
Vous comprenez, na côté linga le ko marate ba bina film à n'importe qui te donc naza de ils le quoi mutumo ba longwe na orchestre donc longwe pena ba longwe par exemple na popo kabaka ba même ba mo Belgique ba ti au placement bo donc car eza bon donc culture pays vina makamna rien à voir donc ça quand ndenge moto zala wana ba corriger eza naza na orchestre na ngeza la coaché par Félix Oise quoi et belé ba ebiango donc générique na beta coaching nango na Félix Oise quoi monstre d'amour donc amutu mwa banda kwa encadrer nga ti ndenge na ya culture na sala test eta sanga fils yaka au continuer ba formation donc pour ngeza bongo quoi bon fils yaka au continuer ba formation bon depuis au intégrer Cultura PIV et ça déjà combien d'années une année kaka ouais et ça une année mais plaisir à danger na sala de aller la podium ba concert peut ba kaboli uniforme la sei pas uniforme bo ke beta msu ba ponika 10 misia pamba na pe na kati do plaisir au salanate et aba karar na Congo et comme la musicien et orchestre munene bongo na une année wana au sai déjà combien de voyages bon na une année wana to voyager to ken orchestre voyager ke kendaki Kenya contre zalaki un peu limité batu bakende il faut pour moi na contre zaya batu muke eza ba danseuse bakendaki te donc ba voyage belé musu presa kenda ya yemoko musu au groupe EKI bake Kenya batamboli ba pays d'Afrique ndeka groupe ane kende batamboli ba pays d'Afrique nande bazongi nande to banimba la moko babulo ya album donc prise enga na koti orchestre na koti de projet à livre azaki trop taka sali 6 mois pour na livre wana donc azaki beaucoup plus concentré na livre donc à peine de to zongeli sko mambuya album nde mambo ba concert nde zongi do bande zongi partout nazali fils la sei lelo ndo les zongi soki zongi na lobite ke zongi mais soki zongi na poto waze kwa lobi na mimi fils la sei na poto fils a okimate tengana na niveau okima na poto ta pour na propre fort na ngande kana zabo so na bina ke poto na okende mais oui so na bina kende poto na kokende yango na pete nyonso na ke poto pona ade na batu bazala kuna ser na ngaza kuna anipe ya Anita Nakasila azana mikili setulas babodi oka mabanga neti boke senyo swa leki na propriété même père même mère setulas babodi na pesi ombote nebi auto za na Luanda lelo azana Chine na auto solane azana Chine donc leki na ngai nazana baleke ba joueur abeta na 1er d'agosto équipe munene na Angola na pesio bravo bento la sei na pesio bambote kuna ba patu gigale mbatable bazali do so na bina ke poto eza kutu ekukumate na okende eza kute o il faut na ke kimate to Aigle Manoir naza déjà en États-Unis Aigle Manoir na États-Unis na pesio bambote na excellence Lumé ya Dumalegi do baza kuna kwa et puis na pesi Didier Kamanda la présenteur bambote baza en États-Unis tala rado grande famille na ngeza de akuna do eze logote de ce na ke poto ezaka ke na ke ko honorer boulot na ngai et ça la rabio voyager na groupe ozongi pe ndenge lelo na Cultura tozana ba Guilain Samba akenda beta Olympia azonga tozana ba danseuse lokwa ba Exil ba danseur lokwa ba Mboyo Londo akenda poto akenda et puis bazonga ba indice dikei to na bango wana ya sentiment boulot bo so la pena bo moni tozana hotel kingani moni place kingani ngape fona kende na robeta lisolo de eza bongo na kende na boulot ce n'est pas la cop moi na forcer na cop wana kende mais lokola vie na ngeza musique na kena musique na zonga na mboka po musique ya Congo il faut sala ngona Congo voilà proposition mo ce qui est ou intégrer mon groupe Quartier Latin au Kenya et un groupe monté na vie na Congo sauf Cultura PIV donc un jour ko arriver na Kofiolo Mide bina achi moyen achi ba moyen na ye pour na informer pour ba Jos bakenda ba Jesak bakenda ba ono kapanga bakenda sko bacheli fils la sei ba moyen à intégrer Quartier Latin ya on a tunya zana ba moyen nandimite kana ba moyen po ba bakenda kuna muta se retrouva azate bato nyonso tangi bakombo bakenda kuna mutabima na mutuka te ba piéton de ono kapanga mais chigito zi mutuka o tout n'est bien pour moni na liboso caméra boy ba mise bele baloba be vérité te mais ero longo la caméra moni pe abo abino mbala ebiso vérité kolinga to tuna ba kati nyonso na caméra mo pe caméra longo tuni pe ya oso kika marque nini
biso totambola na bakarte yango totambola na bakarte mais tout ce qu'on a vu yango ndenge ni na pesi ngai ozo comprendre musique toi niveau par niveau mutu mso envia ke loko mo ba kosi aye ko regretter après ba yaka wana bazonga mouvement ce ba se retrouver to mbongo ya kune fo bazala toi seul orchestre na Congo o ba signer contrat na hôpital ya munene donc ande na za wa santé na o ko assurer mutu santé na mboka lo wa Congo et a peu de choses te donc biso culture mobimba nde to zala ke beli wana soko beli inde yo moko tina promedis aux 8 soins ba ki siti okoma bien fils la sei bato ba comprendre yote ba internaute ba comprendre yote soki Kofi Achembongo o intégrer quartier latin o kende to kende te yango réponse na pesi yote ngana de papa et le roi yo ba ilo copie ya chaîne mo ya TV dans le baté cérémonie les cas à 16 mm ya ko bando sala na chaîne auto sala roi ba partenariat d'accord boche makam na mesa yo mo monike du mona zala ko pana ngai po ba avantage eza kuna o yanga ku teleki yango so po ndima ba contrat bongo foza le roi gizengi oboya donde monanga na de ko ta patron ya omoni muto waza na mbongo mikumisa ate ba action de l'axa ke muto ana mbongo yo ba mise ba olongwa msupo na fièvre kaka beli bobo kipa eta kufeli boyate non assistance à personne en danger l'état na biso fait landela ba leader msu na mbongo ozo comprendre donc ngana de place naza de orchestre ya mutu ya mbongo na orchestre ya patron responsable ozo comprendre mais il faut tout na bango ti ba CDT kama alsute ba album na bango koma ko bimé ndeti bimite zo tula mais oyo kaka ngana patron oteka wala album ya quartier latin te nazo ba orchestre beleti ozo comprendre yo il faut tout na bango bateka nini on peut baza ba patron ya musique ya mbogo ponga na son d'être leader na li Kofi ya robot livre côté internet tala livre les petits bonbons de la sagesse 5 étoiles les peli parce que tout na batu ce que yo amut internet degré ce qu'on a batu na poto benga bango tout na livre na so ya zana ngote muto bengi ayi so ke camarade na ngazana ngo do livre zo te kama na ndenga muke ya na album mote bima na Congo te kama bongo ozo comprendre et te kami na ndenge ya mukete ba patron bango wana asala gani asala bo CDT camarade ya sala Kofi central na lobia CDT camarade ya sala Kofi central les autres produits kombo na mboko ya na ngwe lokota ozo comprendre ya na ngwe lokote ko mipesa kombo ndenge za wana yo sala info 16 mais na mutu mo bope asala msusu info 4 na mo bo mais azata na caméra te ozo comprendre donc exagère wana donc biso nde tozawa bulonde makambunde donc ndenge ka leader na apesa biso ba conseil faut boye ba ko bosser na vie qui cité ngana na guate donc ndenge ya zanga gwande omona biso tutozanga gwa mais wana sko comme ko sa biso Félix Wazeko azala na kisite Félix Wazeko est-ce que bika frère yo pose frère ngasko ena le ba frère ya zabena omona ta ba bloko ngana betao ya na ngoda zela nam to banda olanda e banda ba tetragramme ba bonjour messieurs succès de la makasite metan wazwa kaka bo wasala ka signature biso ba biso ke signature wana mnake asigna na kisi mais mutango faut le preuve to il faut zanganga ngo asinisa ka biso teta signature ne yango na pia ka kisi wana ba titre ka ndenge zala ko zo comprendre ya ba titre ndenge zala ya za vandi emso ndeti générique na biso to betao titre nango épaisseur molili batu na batu besoin interpréter selon bango mais ce nga ce qu'on appelle poignée titre wana yaki o lo bape na kosi pour nini ozo comprendre po yo kana épaisseur molili donc ya na voyage to kenda ki kwiti courir zala te donc molili ezala wana tozana obope to lati ba pembe to omona na te so degré épaisseur ni ya molili po ape to wana molili meto omona so kutana molili moko boye na bilamba pembe komi molili. On comprend épaisseur wana titre bimimba la mort raisonnement mutamaeli il nazo rappeler bino que toyambi fils la sei musicien à culture pays vie et pas il y a Félix Wazeko kwa bongo mais fils la sei ba biso que ba signe o vient bino Wazeko chaka baboye eza ba signe moko ya magie te ndoki ebara mninga nendoki ozo comprendre on a donc ndoki a biso yango c'est que ça a raison bongo faza ndoki
kasi ana lobindo ki o ayebisa biso aza na raison que Félix Wazekwa basini wana azosala eza ya kindoki donc eza ya magie. Omoni Félix Wazekwa mwana poto ya tongo ozo comprendre a comprendre mambo ebele avant biso na Congo. Omoni lelo oyo biso nyos tokomaka ozwi telefone na mwana mukie ka basini yango ba benga ya bandoki pocha photo na internet biso nyos tokomaka koluka ba phase moko boye ba biloko moko boye ba biloko moko boye yango ka baba basini. Donc ngande naza na kosala signe moko boye to geste moko boye soki na ngana kisi yango te lobelangi eloko te. Ozo comprendre yana ba biloko musuto sala na ba clip wana yo lobo moi pe réalisateur biso te sala phase moko boye ya boye po sala moi boye. Ngana ko ya wana une émission pe na chiba biloko lo na lati ba rouge ba biloko loko nganga na ngaka ko intimider bato. Mais au landela pena boye mutakala ya kosakana te. De surtout landi yo bien qu'il tira mobimande bobeta musique wana bola na mino na kisite. Ngan omangai tozana ba parler na otala ngape ba orchestre mineno yo. To banga fort. Mais en réalité nana qu'il tira pe ivi na mona na ogwate. Et puis na ndimite ke zala mutu bon na bi ba kati ya batute. Mais na ndimite ke gwali. Pokuna pena mona pena to vanda pena famille. Et puis mostre ça là que fort tous à la en famille. Ndeto taka to banda répétition na nzembo nzambe. Na ndimite so gana orchestre moi Congo e banda na nzembo nzambe. Et là au moment où comme c'est biso Papa Lutumba a fêté 80 ans anniversaire nae. Batunyo sa babano zela ke Félix Wazekwa koya ata na inde 3 wana po surtout na ba musicien moto akangama mingi na Papa Lutumba. Eza Félix Wazekwa mende nini absence na total événement ya vie na ende wana. Par contre écoute présence remarquable les élèves ya Félix Wazekwa yo sobi na inde 3 anniversaire ya Papa Lutumba za na showbiz. Ya showbiz na yake Yo kas qu'on expliquer yo eza na showbiz. Oya inde 3 e bana na inde 3 oya inde 3 to mona ki était tobe ezalaki na showbiz ezali vendredi to silisi to kati ko répétition na ville avant pour to kendel suko beta kuna ezali ba programmer biso to beta na 22h30 mais to beta ba 0h na showbiz vendredi samedi lisusu a recueilli lisusu pour fête monsieur continuer samedi peut-être informé na pesimbote na excellence Evariste Bochab a honora ke lisusu ba invité de marque ba mikonzi nyonso ya mboka bazalaki wana seul artiste wazalaki za Félix Wazekwa mostre d'amour likofi ya robo donc assista qui veut nae du début à fête tina fin ya fête. Voilà zoenke mi ozu réponse ya question oyo posaki donc ya inde 3 ya gite mais ya showbiz azalaki na oyo ministre honoraire asalaki Evariste Bochab fils ya sei tokomi kokende na suka émission na biso tokoyoka mwa eloko moko ya Félix Wazekwa ya banzembo na ta ya kala esala biso bien. Bato bamemaka sango boni bomemi na inote sango ya pasi ya soyo na mato ya nzambe ayokati ya loboko na makambo na biso nyonso. Wana esali plaisir na vie na ngai ya Willy Sionga. Bon wana yo mtolobi nzembo nzambe me bon tetagrama ngo yango wana tetagrama ngo yango nembe yango nzembo nzambe. Voilà bino bato botonda bambongo boni bosombi na inote pasi nyonso ya soyo héritage ezala ya biso nyonso. Yawe tinda bokonzi na yo yawa tetagram. Voilà fils la sei tokomi pratiquement na suka ya lisolo na biso mwa bambote pa baye oyo bazwi occasion kotala yo et puis bato baza ba staff na yo partout dans le monde. Ouais, merci na ndenge ya mbinga et pour 8 ans pena doti ba héros yo esalenga na plaisir à trop na banana mbote ya trop na agence na mobimba info 16 na yo moko tonton Mwinga garçon sérieux mobala sérieux et puis na Aaron bambote na pesi mbote na batu nyonso o balingaka fils la sei musicien na bango petit na bango master na bango vie na bango noko donc
nalela pe bino fort quoi, nalela bino fort, na pesi mbote na c'est tout là ba body excès de gaz, mon pépé toujours vent ezo bakisama, na pesi mbote na Moïse Mbemba Nzeta Malili na Luanda, na pesi mbote na Jansi Zola, na pesi mbote na Aristote Mulenda, na bosanité Aigle Manwana esiko zali yoyebi américain de jour à voyager benginga fils là c'est yako ketikanga bona bodona kende kotika et ça l'a bien na pesi mbote lisu ya to na Aziza Lukusa na pesi bambote belé na pesi mbote do presque na batu tout obalinganga biso kiltira pays mingi to linga message que mabanga nga kuna préféré place à mabanga nanga bagisa ta des questions. Peut-être il y a des questions si les tokata. Non, bah question aussi la tête comme yo lingi comme ozana biso mabanga ko mingi te biso mingi nde tunande. Voilà. Bande robino mo boyoki to lingi tokata émission fils la sé ya lobi to continuer émission na biso. Toke na Seden nano e pas waze wazana. A chanter ndenga naza sauf que babakisa e grade ndeza la resika batu baza organisation fezala a disciplinaire ya culture ya orchestre na biso do disciplinaire na biso quoi. Siko Seden na yo nani auta na orchestre ya muninga po bino mibale boza na ba orchestre. Question ane ya matumbo lia nanga ina Seden play to betaka na culture PV pas Félix Waze quoi. Tu vas comprendre la réponse na yote. Avant Boya Cultura PIV. Seden azale na orchestre na comme leader. Yope ozalaki na orchestre na yo comme leader. So question na biso eza boy. Na bino mibale nani auta na orchestre muninga. Ngana Seden avato ya Cultura tozala na orchestre te doza bo Seden play aza ancien musicien azala ancien déjà donc musicien ya Cultura PIV mais à Longwara azala na Cultura PIV à Longwende zalaka mwambala kemeka obunda akesala orchestre nae wana ngana otanga lisuna ina bon era sali orchestre vena ngape ya mabele natali a kasha Cultura ona lelango fort ngai fone ba stilo eza po Cultura na kasha makasia po jour ezo ya mbango tu nanga ba na otangelo ba misie ba legana Cultura ba kata na po ndimate o kamwe po o yepa ya neti nani baze belé neti nani le roi Gino alegana Cultura PIV Gino oyo ya BCBG ex ya BCBG lokola Eric Tuti ya quartier la baze de so na tangelo ba kombo o kamwa donc basé belé monsieur ya koma ya bango na répondre na question batu ba comprendre na répondre na question Gino Eric Tuti baza belé na Cultura PIV na pesi on exemple wana kaka pour monsieur comme ba kombo batu wana pamba ba kanso office la sei bote na bango basé belé na biso ke baza mulongo o baleka na Cultura PIV msu basala pete Cultura PIV eza na caché ya makasi tellement nando lukana e ba caché wana to mona ga quartier caché ya Cultura PIV ne mo ga na quartier latin te to andenge morote souhaite aux andé mo me bango pesi ba binisi mondi nde biso to binisa to andenge moko tate par contre écoute orchestre otanga wana na Cultura ba contribuer rien mais Cultura contribuer kuna oso comprendre po banzembu bagangela ko yango betaka to sala ka succès banzembu wana olandela ngo boye monstre d'amour. Voilà, tozongi sigoyo okoti na orchestre ya Seden. Na zotanga na ina Seden play sala orchestre na yewana. Na komi wana nazalaka na bureau pour nata ya classe na nini ando ozo comprend ebala na penate na za bureau ti na to zuba vacances na des ara na ina temple komi na intégrer siko na kompena na komi siko na chant. Donc bato balandi biso ba comprendre que ozalaki musicien ya Seden play mais yo mtu zale no musicien Seden play boye okuta na lisusu et pas waze kwa pe azaka chef na yo mais pourquoi bubanda ko beba na rabeba na yo mtu ebike na zala nga musicien na to anda beba na Cultura te na Cultura to tika la beba na te et puis
Tito Kabwana na to bebanate to asali orchestre to betimo bandule nde zala kaka a jugé bon akende Luanda ke Luanda ngana tikali na groupe na selma kam nde zala kaka après orchestre et voyager ke Luanda yé à partir Luanda nda zonga na orchestre azonga kiltira à partir Luanda nde président non kiltira orchestre Kishasa pour zonga groupe il faut ya Kishasa nda zongi ba billet na ya sombi ba billet a Ekin azongi na orchestre donc c'est un peu ça quoi. Voilà, bah tu vas comprendre marambo ya Said and Play. Mais nini biso to ba ki marambo ko yemba basi ba yemba mingi na orchestre ezami marambo mingi ya quartier latin pour l'instant za quartier latin à part ba vieux bozi de babeta bino pe ka so quartier latin salelo bino pe bo welimba la mona mona ba chanteuse soki ba benga ba chanteuse. Voilà, ba chanteuse belle botandi bango wana e kominini do si quartier la ta sali likambo bino pe bosali te biso to imita ba tuté to landa pe ba tuté par contre ba tunde balanda o kiltira pe vie sala so lelo em so remarquer que ba ko mocha basi basala ba lead ba nini mais kiltira pe vie banda yembisa basi banda kala kana album Tetagram wana so zongi o mona banzembu o basi ba yemba ezali basi baimba banzembo bazuki basi baimba banzembo ba mikoronson basi mais allez na succès te onzembo loka mikoronson ezana succès te ezana succès au moins te ba ser na biso o ba uto yemba sakana na ngwa ba bandeli yango lisusu ozo comprendre mikoronson ebeta makasi elongi na yo motambo ekanginga na miso se na miso se mbala moko tomonanaki deja ekomi ezaleli deja ekomi habitude nanga ngungi akanisaki baza kobetela ye maboko nzoka baza koluka koboma ye yango kolanda te oyo ozoyoka yoka ozo comprendre basi baker wana nya mi corazon amour de mam basi mtu basala baker wana. Donc idéologie ya koyembisa basi na kiltira pe vi eza lelo te peut-être batumsum tu basutu ke liango eza idéologie ya kala basi baimba déjà na kiltira pe vi banda na premier disque basi baimba. Voilà to komi pratiquement na soga po boyebiso to continuer na fils lesei et rozala moi pasi vraiment to pesi mbote na ya Wilisionga papa Maxwell na Paris Zoen Kiambi mon ami. Frère Richard Madeka yo to ratarate na pesibino nyonso mbote to telema na biso to sa moi logo moko ya suka pour to clôturer émission ya biso wa na sepeli ya to na émission to sali malgré ya butu mais na ebike batu ba Rolanda biso nde ezala kaka to abana mosque d'amour Félix waze kwa idéologie tonda ekuba ata to milakisa te ata nini te makambo yali makambo ezali bakanisa te ke baleki biso to leki bango et puis surtout bito samba na bango to kolonga bango kaka ozo comprendre donc bouli yango wana quoi merci à toi na batutu bazu batana bango po balanda biso esalinga vraiment plaisir na ndengo ya mbinga na pesa mbote na cordon Yoder Kalumbi na pesa mbote na Yannick Luwawa et puis na vie na ngamo na linga trop Joe Emile Tumba serpent de Moïse Conscience Changu l'homme di Baoba Henri Kamboma président Changu do bambote siga bozali na lela bino fort na salamolo quoi to clôturer mais ce na sali ndelo bona saka biloka kala po ce na sali sala eloko kala et ça la bien Parado yo memanga mole motikanga nzoto epave ya pambe yo motozalaki obondelanga na maboko lokola bebo yebisaki nga na litoi bebe lala wa bebe lala nanya betelinga bebe nangai nani atielinga bebe manzaka honorable Denis Kambai Clovis Evita Zeka prêtre bebe lala excellence Denis Kambai mikolo naga na ba chapeau boeza 7 do mutaelinga ngo Patrick Chibula bambote sigo zali Didier Ngebas mikolo naga na ba boxa nzembutu na wemba Denis Kambai. Merci Navie Nabino Denis Kambai. Excellence. Gouverneur actuellement. Yana lobby nyonso ya yeto pesi mbote pona lelo vraiment bandeko to sukia wa mbote na Aaron
arolubama mutana sima caméra cameraman moko pembe ya swag topesi pe mbote sika zali vraiment botika la malamu ciao.